mbote ba maman, mbote ba papa. Bokolanda très bientôt émission na ngai tolinga na biso na kati ya RD Congo Info. Tokolobela bolingo. Tokolobela bolingo na kati na biso bato. Mbote ba maman. Merci mingi loko bolandaranga, bolandaka émission na ngai na RD Congo Info.fr. Ngai mama ni mumbu na bino na ye lisusu. Na ye lisusu na émission na ngai ba conseil. Ya biso bana mboka. Na ye ko pesa susu suite ya conseil on appelle ça ki liboso. Pour na biso bana mboka. Ba maman, ba papa, bandeko. Lelo na yena sujet moko ya bien, ya mutu ya susu. Sujet oyo biso tozwa place ya Nzambe. Biso bato ya mokili tozwa place ya Nzambe. Nzambe mutu akela biso nsutu na serwa belawa. Akela biso na image na ye pe na lilingi na ye. Ayebi mutu na ye o ya sala. Ye mutu atangaka makanisi na biso pe pa penser na biso ba kati na motema na biso ye Nzambe mutu ayebi yango. Mutu ayebi ba penser mutu eza na kati ya motema na ite ayebi te. Mutu soka fungoli munoko te yoko ko yeba o ye azo kanisa te. Mais biso tozwa place ya Nzambe. Tokoma ko juger bato. Tokoma ko condamner bato. Lokola biso mutu sala bato. Alors biso mutu sala mutu te. Nzambe mutu asala mutu. Likambo ekomi ya lelo oyo. Oyo a séparation oyo toza ko mona mikolo oyo. Ah mawa mingi bandeko nanga. Tokoma bakoma bato mususu bato ya Nzambe, bato mususu bato ya Zabulu. Bato mususu oyo bayebi Nzambe, o bayamba Yesu. Balingi su ko mona baninga oyo bayamba Yesu te. Donc so oyamba Yesu te, oza Zabulu, oza mutu te, oza nyama. E uti wak makambo wana. Place ya Nzambe biso tolingo zwa biso banani. Oyo yo nani ya ko juger muninga ke muninga aza ya Nzambe te. Po azo yembela mokili, po azo yembela bolingo, po asambela kate akendeke église te. Aza mwana na Zabulu, aza mwana na Nzambe te, akoki ko se mélanger na bato Nzambe te. Yo nani? Ye mususu bato o bino bozo koloba wana bayebi Nzambe te, bayebi Nzambe koleka bino mutu bozo kende église konesto. Bino mutu bozo boyebi Nzambe, bino mutu bozo zo place ya Nzambe. Boza ko juger baninga, boza ko condamner baninga. Alors que boza meilleur te, boza boleki mutu moko te, mutu aleki nyoso za Nzambe. Nzambe mutu ayebi oya sambelaka te, oya za mwana nanga, oya za mwana nanga te. Biso nyoso toza bana Nzambe. Bandeko na ngai, likambo nini botika makambo bozo ya nango ya ba division na lobaka mikolo nyoso. Nazana likambo ko salanga pasi makasi. Likambo wana na bomba momingi na motema melelo na zo bimisango po na moni makambo ezoleka mikolo soki tolobi totika ngo kaka boye bozo bezo kota mingi na kata milieu na biso ezo pesa biso esengote ba mipaya so bazoko mona bato mangala bazo pesa biso sur respecter pour la makambo ba division ezo mona ngai ndenge nazali awa nazaleki ya Mumbaya Charles ye na biso ali boso ya libumo na biso papa na biso bota kombo na Charles Mumbaya ngai nazaleki na ye Ibota na biso banda ya Charles Mumbaya. Tileki na biso ya suka Arnaud. Toza basali ya Nzambe. Biso nyoso na kokotanga bakombo ete. Bo ba yebinga, bo ba yebi libota nanga bakokolo bana bino. Banda mwana liboso Mumbaya Charles. Ti miswanga Arnaud. Biso tosali ya Nzambe, biso toza bana Nzambe. Biso bandeko nanga nyoso basali ya Nzambe. Ba pasteur bandeko nanga ba mama pasteur ba papa pasteur ba lek nanga ya mama moko tata moko ba ye nanga mama moko tata moko. Ye nanga Mumbaya tango akufaka. Boyoka bino mutu bolingi division. Bino mutu bolingi ko juger baninga. Bino mutu bozoko zwa place ya Nzambe. Bino mutu boyebi ba sambela na bo ba sambela kate. Bino boyebi bango.
nzambe muta yebi te me bino bato mokili mutu boyebi oya sambelaka te parce que azo yembela bolingo aza mwana na nzambe te ya nanga mumbaya azai ko ya suka witi kisasa ye azai ko yebisanga azai ko sangisa ba musicien nyonso ayebisaki ngake ye na Kofi bayokanaka très bien mais Kofi ayembelaka nzambe ayembelaka ndenge bino bolingo bato mokili Kofi azai ko benga ya Charles papa papa ya boti Kofi comme ne Charles papa ya boti biso comme ne Charles azai ko ya suka ya obetelanga basolo asa ko lobananga asa ko sangisa ba musicien nyonso tout asa ko solo na ba musicien nyonso na ya nzambe na ya bino bolobaka ba païen bino bolobaka ya zabulu asa ko sangisa asa ko kabolati boyebi histoire na bien likambo moko esalanga pasi makasi mwana na ngai abotama awa na France akola awa na France nanu akenda kisasa ta yebi kisasa te na zona ntanko meme na kisasa te na kena Israël na kena pèlerinage na Israël lié na nga ayikuto kufi na zo avion le 19 mai na ke pèlerinage ezaki rêve nanga na ke no mona pas Jésus abotama na ke no mona histoire ya Bible na kolongwa le 19 na komi na yoki na pema ki même te ka kokoma tozo koma le lendemain je crois la nuit ba yebisinga ke ya nanga kufi leki na mwana nanga ya mwasi mwana nanga ya mwasi abotama akolawa akenda no kisasa te ayebi kisasa te asala bandeko na ye ba camarade na ye o bazana ba o yazali na bango awa akeki sasa tango akomi kisasa ke na matanga ya noko na ye papa la bota ye akufa donc tata mobali o ya balanga iboso akufa atiki bana nanga na maboko ya mombaya noko na bango bazali ko yemba même na kasa ba cassette na ye nazo lo bango nazo ko lo bango nazo pesa conseil mais ezo salanga kanda muke pesinga kanda pona ndenge nini mukili uyo tozo kende oyo toyebe pa tozo kende te makambo ikomi ko sala malelo ezo pesa nga mawa mingi tango ta papa akufi papa na bango akufi atiki bango na mabuko mumba ya Charles noko na bango po yaya na biso tango mumba ya kufi mwana nanga ya mwasi ayebi kisasa te akei na matanga pona kolela no awuti kolela papa na ye ake alela noko na imbala liboso akoma kisasa. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Sepela TV vous offre plus de 150 chaînes qui sont RTNC 1, RTNC 3, RTV F1, Télé 50, B1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, les chaînes françaises, les chaînes africaines, les chaînes du sport et aussi YouTube. Voici la liste de nos partenaires de médias. Nous pouvons aussi vous offrir votre propre chaîne. Sepela TV marche par Internet qui vous permet de transporter votre boîtier partout dans le monde. Contactez-nous aujourd'hui pour votre décodeur de Sepela TV. Sepela TV créé pour les Congolais, par les Congolais. Akomi kuna baninga o bayebi o bayi awazalaki na bango notamment na kutanga kombo Fally Ipupa aye na matanga ya mumbaya ba chrétien ba boy Fally Ipupa akota akeno kotala akeno ko assister mwana nanga ba boy akota Fally Ipupa bengi mwana alobi na mwana nanga alobi mena yena ko assister yo ba boy na kota ba biponga na za païen pona yembelaka mokili menga na yebi mumbaya banda kala bana mwana mukena za oyoko banzema mumbaya mais na dernière minute akufi na kono pesa yo revoir ba boy balobi ponga na oyembela zabulu esali mwana nanga mawa abengi nga na Israël maman regarde ce qui se passe ici j'ai mes amis les amis ils veulent pas que les amis viennent voir mon oncle qui est mort il était comme mon papa parce que ils ont dit qu'il est païen. Et ça m'a fait mal. Il est parti.
Je lui ai dit nalobi na mwana ngalbi mais wala makambo e uti wapi o maman ba chrétien muto balobi bongo ya za païen aza yembela ka mokili aza païen mais yo bino boyebi ndeni ya za païen tango ya za na chambre kuna azalaka makambo ya salaka bino bozalaka wana soki yakendeke bakisi bino bokendaka na ye nzambe muta yebi soka aza païen obi aza païen te nyoso ya zo sala nzambe muta yebi nzambe muta ko juger bino te mais nzambe alobi to linga na biso na biso nzambe alobi biso toza bato moko bo bayamba yesu bango nde bakozwa vie éternelle bino boyebi yesu bomema bo bayebi yesu te baya na yesu mais bato wana bakoya na yesu ndenge niso bozo kotia bango leka bozomona bino boza parfait bozwi place ya nzambe to makambo wana oyo esalaka nga mpasi wana na ntango yaya akufaki yango epe yesu na mayebisa bosiko tozokende wapi tozokende wapi lelo bino bozolobaka bino nde boza parfait baninga baza ba parfait te bino boza parfait na vanda na basali ya nzambe mikolo nyonso na kotonga bango te mpo nzambe alingi te tofinga bawe na bango totonga bawe na bango me makambo nga na mona bao bazoloba basali ya nzambe basalaka koleka meme bao bayebi nzambe te me baza na bolingo koleka biso moto olobi ke toyebi nzambe tosalelaka nzambe bato bino bolobaka wana baza na bolingo makasi na prochain koleka bino o bozoloba ke boza ko juger baninga bolobi bino boza bana nzambe bango baza bana zabolo botika makambo wana botika eza buzoba lelo tozokoloba oyo bilo bakasete nyonso mombaya oyo asala eske bandeko mombaya moto baza kolia yango bana mombaya baza komona pasi me bato baza koteka yango banani bao balobi bayebi nzambe te bango moto bazobimisa bakasete baoteka na Château Rouge me bakendaka eglise mikolo nyonso to bapesaka ata 1 centime na libota ya mombaya te me bakasete mombaya babinaka yango mokili mobimba me bato wana bazokobimisa yango na Château Rouge wana bayobi bayebi nzambe me mosala ya mombaya amoni pasi na yango bana naye bazolia te Niclette azolia yango te Fiche azolia yango te azomona pasi kuna biso mpe tozomona yango te me bango balobi baza bayebi nzambe me baza kosala motoki ya moninga baza kodondo na bana na bango bazolia bana na bango bazomela na motoki ya mombaya biso tozotala tozoloba eloko te totiki bango na mboka nzambe nzambe moto akojuge bango parce que nyonso tosalama na se esalama na se efutaka na se alors sikoyo soki biso tobi tolanda bamakambo na nyonso tu tokosuka wapi biso tolobi tolingi na biso bolingo toboyi na biso bamakambo ba division pour division ekomema biso nulle part soki tobi baexemple oyo napesika mpona loba baexemple oyo napesi eza mpona koloba mpona kolakisa ke toza bato tokoki kozwa place ya nzambe te moto moko aza na droit kojuge moninga aza te moto akoki kojuge moninga te moninga soki asali mabe moninga soki alobi mabe mema ye na pete yo oza na droit koloba te oyo aza païen oyo aza chrétien oyo akoya te mpo aza boye non bolingo soki nzambe atalaka biso na mabe nyonso tosalaka soki nzambe atalaka biso mpenza na mabe oyo tosalaka biso kasi alinga kotinda mwana ya kokufela biso te soki mwana ya kokufela mpo ayebiki toza bato masumu moto aparfait azali te mwasi oyo ya ndumba wana balinga bamabe libanga yesu ayebisaki nini oyo asala na losumbi te atombola loboko moto moko atombolaki te azali kokoma na se ntango atomboli moto azalaki te alors mpona nini toza na bomoko yo moto aza parfait yo moto oyebi nzambe yo moto mwana nzambe yo moto mosali ya nzambe bo bayebi na nzambe te wana bato oyo ozokobengana wana bato oyo lobi baya na matanga te bayebi nzambe te baza na ka mosusu mpo baya na ka na yo il faut olakisa bango bolingo il faut pesa bango exemple mais soki ozopesa bango exemple te bakoya ndenge nini bandeko na nga totika makambo oyo bo totika makambo tozosala eza malamu te bato bakofuta yango bana na biso badescendant na biso bakofuta babuzoba na biso soki totiki te eza malamu te mpo na biso eza réputation ya mboka moto ezobeba réputation ya mboka moto ezobeba éducation ya mboka ya bana ya bamersi na biso eza kobeba botika badivision wana nazongeli yango lisusu ngai nayebiki naza nanga parfait ngai nayebiki naza nanga moto masomo ngai naponaka na nga te na divisaka te bana nyonso toza bana mama tata moko
Bino boko benga ba bayewana. Bangolen peut-être ils n'ont pas rencontré Jésus. Ils n'ont pas rencontré Jésus. Pour pesa bango occasion ba rencontrer Jésus. So pour pesa bango occasion tu besoin qu'on rejeter bango ba ko yande ngini na Yesu. Ba ko yande ngini na Yesu. Ba ko sala Yesu ndenge ni so bino bo memi liloba. Bo memi bolingo pa na bango tu besoin qu'on rejeter bango. Yango ba saline. Ba bomina. Même si bato on bino besoin sala wana besoin benga na bango bazaba na diabule bazaboye bon bible zo bato jeter bino kaka mutu musana bino ko juger balinga. Ba lubi to condamner te. Bino kaka mutu besoin ko condamner. Bandeko totika makambo wana. Vraiment totika bolingo. To sangana biso nsoto tozabana mama tata moko. To sangana na bolingo nyoso to. Zapa pambola bino. Bolibisanga so na osevoa parce que eza passe mingi. Passe. Makambo nazuka, makambo nazumona, makambo eleki mikolo yo été ya biso na esa suite ya oyo na lobaki liboso été ya biso continue côté ya biso totika nano to batela monoko totika na makambo ba jugement to zo place nzambe te totika nzambe sala botika la malamu na komona eso.